place Maman Zali asungaka bino ata na quelque chose ya kotindela bino to asalaka vie na ye? Asungaka biso te, asalaka vie na ye kaka na papa na biso wana oyo alinga tofutelaka ndako ya $10. Na $10 tofutaka nga na tiaka 10 000 mwasa tie 10 000 lokola 20 000. Andeko na nga loboko angundi yango ye moko te, eza loboko ezo mérité opération mpe na kine ya makasi. Basalelanga quand même boutique mpona nayo navandaka te esika moko mpona koluka ta mwa 10 francs mpona kosunga nga na baleki. Ntango bokenda hôpital mbongo nyonso esilaka mpo okóma na niveau oyo to ezalaki manque de moyen nde esaliki okomi na niveau? Ezalaki manque de moyen nde esalaki nakóma na niveau wana si papa akufi. Ezalaki manque ya moyen, mbongo basengaka biso elekaka mpe vraimen ebele. Basengaka bino bacombien? Basengaka biso $1500. Papa mpe possibilité ezalaka te na nde mama yako kosala bongo yaka kobandone kokendaka baplateau kuna nde kosala bena papa pena akoma pene ebembe. Belo eboma papa stress wana ya mbongo basengaki en plus na ndenge mama desevaki ye. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Biso Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Napesi bino mbote esika boni bozwami partout na mikili ya poto na mboka ya Afrique par-ci par-là bozali liboso ya baetando ike na bino ezali ngai ya bino Bob Bukasa comme momesano nayebi ke bomesana komona Chambui Chic Mukadi liboso na bino na émission oyo kasi lelo na moi empêchement lelo asengi azala na sima ya réalisation comme d'hab ndenge moko pe na ngai donc le maître soutient son élève. Devant vous aujourd'hui nazali na coin ya Sayo oyo bato bayebi Kinshasa na katikati ya commune ya Kasavubu en face ya école kimbangiste oyo babengi Dialanda. Donc nazali na bino lelo vraiment na kosola na bino makambo oyo etali kosunga pe kosalisa ba personne handicap. Nayebi ke bato ya motema ya malamu oyo boza ebele abonné na biso ba fidèle ya chez Biso TV, vous êtes très nombreux pour nous suivre pe mingi nayebi ke boza ya musala na bino bosala ka yango vraiment wana toyi kozala ba ingrate ya ko yebisa bino maemaso oyo bosala ka vraiment na pesi bino d'abord non merci partout bozali maman Liliane, je vois motema ya papa Gaston et pourquoi pas Dorcas et Florana, je vous salue. Pourquoi pas maman Mapassa, maman Lydie Moutanda, motema ya papa Chic Mukadi et le jumeau et les jumelles. Na lobi boye. Lelo na émission nazanga moko te. Nakozala na moko na bino. Oh bino pe boko sepela. Un moko ya ba congolais, moko ya bana mboka, une personne handicap mais courageux. Nayebi ke na chez biso toza wana mpona kosunga kasi mwana mobali oyo akose présenter akobetela bino lisolo ya vie na ye et vous allez voir malgré difficulté oyo ya monaka autaka mosika epa na bango kosala cirage kotambola presque Kinshasa mobimba mpona koluka 100 francs 10 francs na mombongo ya mokie. Il n'a pas voulu à Rosala Koulouna, il n'a pas voulu à Rosala voleur de le camp, mais aligné à se soutenir malgré difficulté naé et état au Azali. Yango na kokene mosikate ya ko présenter pe ko yambela binoye en face de moi il est mon frère. Na pesombo. Bonjour. Komborona. Gervani. Oza wa famille. Famille Boassa. Famille Boassa, ovandi wapi? Kaluka. Ovandi na Kaluka. Oza ndako ya papa na mama? Te. Papa akufa, mama azali me alinga mbali na ye na plateau.
ntango papa ayaka kokabwana mama yako kopesa biso pa papa tokendaka internat ntango tokeye internat nga naye kobela menizite yako omema ngai na paralyse nayaki okotaka lembelembe yakotikaka na defo kaka na defo na ngai bon natalisi oyo nabi nasenga pasi ebi nasenga lobi nasenga bato bakodeklare soki nalobi nasenga yango wana nasalaka mwa sirage mpona kovivre na bapeki na ngai. Boza combien? Toza 4. Boza 4. Mama ndenge alinga mobali na ye wana atika bino epa nani bovivaka na ndenge nini beta na histoire ndenge bovivaka mpe eloko nini esaliki okoma kosala ti sirage boye zala à l'aise tala bato tozalaka na tata mwasi na baleki na ngai misato dao madoshe na dorcas dao madoshe na dorcas ngai Gervani nde nasungaka bango na famille na biso soki naluki te boye pasi yango nakosenga aide na bato bazolanda ngai boyede ngai Gervani ezelanga bato oyo baotala yo bakoyede yo me bazala na besoin bayeba bakoyede moto oyo awuti nanu na pasi yango wapi donc obotama boye te ndenge otolo nabotama boye te eza malade yaki kozwanga ntango nakingaki nakende kotanga na internat ntango naye nakende kotanga na internat nde kuna malade esalaki ngai nde ekomplikaki ngai yaki kosala nga paralyse esali yo paralyse eza loboko na lokolo aile gauche eske osan sortaka ndenge nini mpona kosukola kosala misala moto ayedaka o bon eza na temps bayedaka nga mpo baleki na ngai mibali eza mpe na temps mpe nga mo mpe naseforsaka bongo nake na soko nasala besoin nanga ozala mvula ndo naza na 16 ans nakokosa 17 ans otangaka bon depuis 2013 natangaka 6e natanga lisusu te donc nde ozalaka depuis 2013 ti lelo otangaka susu te osukanga 6e yango eza humanitaire ou primaire 6e primaire sikoyo place mama azali asungaka bino ata na quelque chose ya kotindela bino to asalaka vi na ye asungaka biso te asalaka vi na ye kaka na papa na biso wana oyo alinga so bato bazotala baa na besoin oyo explike bango place ovandaka ndenge ovivaka ndenge nini okomi na niveau ti okoma osala sirage jusque otana oyo ya koexplike bango zala vraiment à l'aise ocomprendre beta histoire ya vi na ye avandaka na quartier Kaluka commune ya Ngalema avenue Kingabwa numéro 12 esika navandaka tozalaka na tata mwasi tofutelaka ndako ya $10 na $10 tofutaka nga natiaka 10 000 mwasi atie 10 000 lokola 20 000 chaque jour naza na mosala nanga nasalaka ya sirage abimaka malemba ndaka luka ti kotona na lukaluka kaka soki nazwi natie na karte soki nazwi pe te nazongi ndako bombongo na yo ya sirage mosala na wana kozalaka combien de boîte nde boye naza na 3 boîtes yaka combien par boîte boîte moko combien boîte moko combien 1100 boîte moko 1100 bénéfice nango ezalaka ya combien ça dépend nde baboîte oyo banasomba yango saide asi 3 semaines na ndambo ça dépend baboîte nde kosombela yango ça dépend nde kope ekendela ofutaka ndako le quantien le 5 donc nde eza boye fo le 5 bofuta ndako ya bato etabe eblika ta fo tofuta nalo kuna apandi likolo makasi amal à l'aise fo naluka pena mbongo wana pena ya noki pena baleki no baa na age ni bakasi aza na 9 ans marisha aza na 7 ans da aza na 8 ans tata mwasi ana bala te mobali na ye azalaki soda akufa siko bato baotala yo so olingi baede yo explike bango posa na yo eza nini mpo nga na opia solution te solution nga na pesi oyo nakutani ti okaa na bango okota na bandako na bango so oyebisa bango posa na yo oyo basala mpo na yo posa na ngai ezali kia vanda bien
kusala ngai ezali kia basunga ngai balukela ngai ata mwa esika na banda kosala ata marchandise na ngai nde na mesana na banda koteka koyoka yo vraiment moi ça me fait mal intérieur de moi ndako ya $10 ozosangisa mbongo yo na tata mwasi na yo botya 10 000 vraiment soki tolingi kobota te tolingi kozwa baresponsabilité na biso te totika mpe kobota yo mama olandi bilengi na yo kezwa mobali mosusu so bana oyo bimisi na libumu na yo tiki bango po vivre bien milimo oyo otiena opesi bavi vraiment mama nzambe place azali amona yo mwana na pasi boye loboko etombwamaka te lokolo ya pasi aosala serage po aliesa baleki na ye oyo kaka kobota vraiment bandeko balandi ya chez biso tv bozomona mwana azokokoloba te azokokoloba te parce que aza na bablessure intérieure ebele oyo ebloka même baémotion na ye basentiment na ye ekoma bloqué akoma konormalize pasi aza na loboko nanu ya bien te bokomona ntango azotambola ntango azoya esalinga pasi na bino faki neke esala baémission na bato mosusu naye korefléchir non fo na banda nanu na ye parce que soki nasali na ye émission ekosunga ye bato bakotala ye bakosunga ye akose retrouver nayebi ke chez biso toza na bafidèle babone moko batikaka bato te chez biso eza ya nzambe mpo bato basalaka kaka mpe mosala oyo biso tosalaka ezalaka toujours aimé mpe encouragé parce que tokitaka nde na badescente mpona kolukela bino bato oyo bazosouffrir aide na biso na ngambu na biso chez biso tose déplasaka c'est ça oyo tosali lelo tolukeli bino gervani oyo bozomona oyo yaya ya baleki misato plus ye boza 4 non gervani aliesaka baleki na ye moto aza nanu na liboko ekangama bo eskize ngai na nsima nalakisa bino bozomona loboko na ye oyo bandeko na ngai loboko oyo angundi yango ye moko te eza loboko ezomérite opération mpe na kine ya makasi sko ana loboko moko lokolo moko akouta kaluka ti awa toza na kasavubu na sayo mpona kosala sirage akobima 6 heures mpo azonga 18 heures na 4000 francs mais otala na babar nde tovandaka otala nde totindelaka bamusicien nde tokabelaka bamusicien nde tokabelaka baartiste ainsi de suite plus au moins ba 5000 bamillion mais soki yo obimisi 1 franc na yo mpo baopere ye badresse ye misapi balongola ye libende na lokolo akoma kotambola bien loboko ezonga forme personne handicap qu'il est azozwa charge ya baleki na ye ebongo so akomi en forme mpe nde nayebi bamisusu mpe bokoluka bozwa ya charge botangisa ye ntango toloba lisolo ya ndako ya $10 bino moko boyebi biso toza na Kinshasa so babeti lisolo ya ndako ya $10 na to na biso ya 20 et c'est que studio te un quart so un quart wana baa 6 personnes balalaka ndenge nini parce que hier osala na journée mpo bimala 4000 atiaka carte ya 2000 balia 1000 abomba lobi bamelati tata mwasi aza na mobali te mama akima bango akenda libala soki abala nani yango oyo esalaki aboya bana nao namona te mama akima bana nga nayebi ke papa akimaka bana akimi charge mais mama oyo amemi bana na libumu akimaka bana na ye te mama nzambe akutaka na yo soki oza occasion kotala biso vraiment nzambe alola akutaka na yo je sais que babone na biso mesana na kosunga bolemba te si aza mwana mobali oyo aza nanu autonome dynamique
avec sa forme, il fait tout pour faire nourrir ses petites sœurs et ses petits frères. Alors, soit il est soumis à côté hôpital, bah, 8 ans à traiter bien, opération bien. Imaginez-vous, il peut devenir utile dans la société. Il peut devenir utile dans la société. C'est une personne, il est d'abord esprit éveillé. Batou au chef de l'État, Zoluka Sunga, ministre Nabiso ya handicapé. Tout ça, le ministère Mobimba, au Bacheli Biso ya handicapé, maman Nabiso, Tala Gervani. Il a besoin de votre aide. Vraiment, moi, Bobu Kassa, Nazana et Loko et sa Gervanité, à part que commissaire na banda kunabino. Vraiment, na sengi nabino, bo fungola mitema, bo solola, bo fungande kunabiso. Na kan luka kuna place ya vandi, toko kende bo mona tina ndako ya vandaka. Peso ibo tindi bo bo tinda ekokoma bo kuta petro yambaye akoyebisa bino ke o bo tindeli ekomi pe hôpital o ba kokotisa ye wana tokokende na bino elongo bo mona na bilili tango ba osala opération bo mona ngo pe na bilili pe tango kotatola pe kaka na bilili. Je sais que vous êtes là na lingi pe boyo kae susu poto komi kokoma na ngonga ya suka. Mais quand même, il y a un message message nino ko pesa na bandeko lokola yo baza pe bandicapé mais bavanda ka bango kaka bakoka ko sala eloko te. Pesa bango message ni. Na pesa bango ba message bandeko nanga bandicapé bovanda bongo te bolukana banzela botungisaka bandeko papa na biso bazoluka mwa quelque chose mpona kosunga bandeko na biso ya makolo mibale fo komilukela kosata mwa mesa ekodonge lokola nga ndenge nalukaka na mwa likolo nanga moko nazoluka quand même fo kosala mpe lokola nga suki wana. Vraiment ça fait mal. Ça fait mal. Mais aux avons besoin de salela yo. Bosenga la yo, lo ba pena posa na yo, motema na yo, ba salela yo. Ba salela nga quand même boutique. Kuna na vanda gade sika mwa pona ko lukata mwa 10 francs. Pona ko sumanga na baleki. Tango kenda hôpital, mbongo nyonso esilaka po okoma na niveau to ezaki manque de moyens nde esali ki okomi na niveau. Ezalaki manque de moyens nde esalaki nakoma na niveau. Wana si papa akufi. Papa banda kosala nini? Anda kobeta babuki na parking ya mola. Sikoyo ntango mabanda na memaki yo na hôpital. Nako hôpital na papa kalembelembe. Bokenda hôpital na papa akufi atiki yo na hôpital. Te tobimaka mpe na papa na kalembele tobimi mpe. Na bima lesko na oloba te tana ko bima na zoloba te na tinde papa iba na maladi susu nga na zoloba te na bomo sasa papa bonga na oloba te papa na ti papa ko kufa mama eko ya deja kufi ya mbali ya sa kufi ndo kapiye pa na wata somba video ne kuna alinga da simu mobile ne kuna na opo ya ko zo yake ndaki atika biso batata mwasi. Donc si on comprend papa kufa na choc oke maman qui n'a pas plateau à quel luka mibali na ye en même temps yazo souffrir na yo na hôpital si je comprends bien. Bon wana ngapi na ko comprendre tie po azaki moi muke. OK. Alors vraiment bande ko bele batalio eza pe na mutu muso aye sikoyo amonaki image na suka te okoki koyebisa ye nini asala mpona yo mpo nga naza mana besoin baede yo nayebi ke okokoloba te vraiment ntango bokenda hôpital esengaka ndenge nini mpo yo koma na niveau oyo etikala boye ezalaki manke ya moyen to mbongo bopesaka ekokaka te? Ezalaki manke ya moyen mbongo basengaka biso elekaka mpe vraimen ebele. Basengaka no bacombien? Basengaka biso $1500. Papa mpe possibilité ezalaka te na nde mama yako kosala bongo yaka kobandone kokendaka baplateau kuna ndenge kosala pena papa pena akoma pena ebembe. Donc
boma papa stress wana ya mbongo basengaki en plus na ndenge mama décevaki. Ok, vraiment courage, hein? Merci. Nayebi ke nzamba osala pe o se retrouver. Ok. Vraiment tokomi na suka babone na biso ya chez Biso TV. Nayebi ke eza musalaka o bino bopesa biso. Baumbu na bino tozali musala botindaka biso yango tosalaka tokendaka kolukela bino batu ndenge mpe tokutani lelo na ndeko na biso boyoki oyo ezokisaka motema na ye. En logique des choses, il est un autonome oyo azobunda peu importe forme na ye défaut na ye abundaka po alesa baleki na ye mpe bandeko na ye. Donc nayebi ke toza ebele tokolanda émission oyo vraiment bato ya motema ma bato ya bolingo bato ya boboto mama Gégé na Canada, pourquoi pas maman na biso Liliane motema ya papa Gaston, pourquoi pas les autres oyo bamosusu boyebi ke totangi kombo te mais quand même boyebi boza babone ya chez biso. Vraiment tosengi na bino botala ka ya ndeko na biso ekosala bien. Et là je tiens à remercier mon réalisateur, le cordon, le chef, le maître Chic Moukadi Chamboui, papa Mapassa, pourquoi pas maman Lydie Moutanda, Moutamba, le cœur de Chic Moukadi, maman Yaba Mapassa, Moulouba, Rosie, pourquoi pas toi, Yamado, la plus belle de la famille. Donc je tiens à remercier toute la famille bana nyonso ya maman Lydie Moutanda, maman ya papa Chic Moukadi na pesi bino nyonso mbote na bato nyonso batalaka nga. Pourquoi pas Glody Ngalula, maman na la précieuse et Gracien. Vraiment solo lingoli ya maki ya bien oye na sayo en face ya école Dialanda en diagonale ya Cardinal Malula olia maki ya kitoko oyo elamamaka epa ya mama Glody Ngalula motema ya buka sabob. Donc wana napesi ye mbote place azali, pourquoi pas Olibula. Donc je salue à toi Dani Kabasele, pourquoi pas à toi Cédric Kabasele. Donc bato bazali ebele Robert Somatamba et pourquoi pas Gelor de Chada et Ngalula, ma maman Espérance Ngalula et ma petite sœur chérie que j'aime tant, Sarah Vemba. Et pourquoi pas à toi Keren. Là je dis bye bye à tout le monde, restez branchés et abonnez-vous massivement à chez Biso TV. N'ayez que abonner au boza mon pied pour la Biso photo comme plus de 1 million.